Voilà ce parti Banapoto Balandia Congo Live Télévision. D'abord merci na attention yo bo salaka na chaîne na biso na ba émission na biso na ba information na biso to pesa kabino, mais également merci na bino nyonso o bobenga kabiso pour na ba critique pour na ba suggestion pour également ba remarque peu ba information ko pesa biso ba news mususu ou peut-être tozaka en retard ya ko mesi la bino lelo to kolobela discours ya mwana mboka Félix Tshisekedi azali tata wa ekolo mokonzi ya mboka. 48 heures après investiture, il y a un gouvernement Ilunga Ilunkamba. Bongo, Alekisaki message moko na radio-télévision nationale congolaise, na kosenga na ba congolais, ba incarner changement et mentalité pour atteindre pour accomplir pour surmonter différents défis où ils ont se poser. Alors les lots qu'on analyser discours en amont en boka Ghislain Mouangi azali cadre ya regroupement le centre mais également cadre on a les centres comme parti ako ça il biso un peu analyse on a Boulandakaye alobaka bien il analyse très bien le fait politique ako marteler penda mon boka Ghislain Mouangi bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Lionel. Lelo tobi taliso musuteka lisolo ya discours ya Félix Tshisekedi. Adresse naina Banamboka. Ou à Salaki dimanche na ba onde ya radio télévision nationale congolaise a martelé surtout sur changement et mentalité. Ce que tu limite bongisa mboka, il faut tout changer ma mentalité na biso. Il a également interpellé le dirigeant. Oui bon, je n'ai pas vu Sika au de manière lecture nayo par rapport il y a discours wana où il y a 5 minutes 30 secondes. Oui parce que me semble-t-il linga ki obimisanga iloko la commentateur il y a discours ya mokonzi ya mboka alors que Nazali porte-parole n'a été Nazali acteur politique moko ya ba o bazali na mboka na kati ya mangoma politique zali na mboka moko ya ba congolais Oyo pe azali bénéficiaire, il y a adresse, il y a chef de l'État, Félix Tshisekedi, na peuple congolais, na nation congolaise Mobimba. Alors, ils ali message Oyo Bussunyo Sotolandi avec beaucoup d'optimisme, tozali ko monaka azali ko traduire après investiture ya gouvernement ya liboso ya coalition FCC cash ou kama mina mwana mboka ilunga ilunkamba azali ko traduire volonté naie engagement naie pona mosale salema pona mbongona na mai matali kambeli ya ekolo azali ko senga surtout na ba oyo bazali responsabiliser ba mema pe ba défi ya mboka na biso na mitema na bango na mosala oyo bakosala ezali message ya mokonzi o azali kolo ya batonyo so ba ko kambekolo o azali ko pesa bango en quelque sorte pe ko rappeler bango parce que je suis conscient et puis convaincu que ko banana ba premier ministre ba ministre député et ba responsable à ba province. Tout le monde a la volonté, tout le monde a pris l'engagement qu'on travaille pour le peuple congolais, mais le message du chef vient encore une fois de plus marteler sur volonté wana pour Moussala et Salama, le Lungi Longobami, et puis Nabokamba Minaye, et Zalipé, pouvoir ou constitution et colonabus, Zalikopé Saye, en tant que garant de bon fonctionnement, il y a une institution Mboka, en tant que garant et Mboka, et Sengeli cause un message wana avec beaucoup d'optimisme, et puis ko talape bisika nini abimisi maye ya motuya na kati ya maloba na ye. Alors na kolanda bien aboké bolobi tango lobi na ba diriger lobi bango lobi tout le monde s'est engagé. Diakoluka quand même ko améliorer quelque chose ko apporter contribution na kotonga mboka mais na mayo to moni déjà moké na bis exemple moi na mboka Gentini Ngobila na ko remplacer le fait ko remplacer bourgmestre ils ont dirait toujours recourir na ancien système et ancien régime c'est comme si toujours tourner en rond. Na kanisi ils ont la habitude na ngate hein ko sala banalise sur des questions où ils allaient déjà donc vidé en sens et actualité parce que Naïbi Sakyo
Donc c'est pas vidé. Ils a exemple n'a relevé maître Gislain. Ils a exemple n'a relevé plutôt. Yo lobby que non, et sengeli basa là bas porter pierre na bango pona kotonga mboka. Na lobby ce qu'on a kota na et bandi déjà ko sale moto mona gouverneur Jean-Tini Ngobila. Nomination à nouveau bourgmestre wana. Donc nazala ki na likanisi yako éluder question na oté, nazali kopé ça oui yano. Pour vous dire que na ba entretien tout ça qui Mikolo Mileki na pesa qui étalé linanga tout comme lecture nanga na donc situation il y a donc arrêté à permutation ba bourgmestre na ba mesure provisoire ya ba bourgmestre mususu na sina le bela qui c'était pour dire que na ba on entretien oyo to salina yo et puis na entretien on a sala pena ba bande ko mususu ya presse na sina pesa likanisi il y a au Italie arrêté à Jean-Tini Ngobila. Mais si kawa ils ont loko moko au lobby, c'est qui donc m'a quand même un peu dérangé. Est-ce que vous pouvez accepter que pendant le régime précédent, il y a eu donc de telles donc décisions? Non, il ne faut pas vouloir. Dès le qu'on a eu Sakayo, qu'on a ambiance moko ya polémique entre Makambo Masalema qui avant le régime Tshisekedi donc na makambo ezali ko sala masikoyo balobaka toujours au tempora. Peut qu'il y ait comparaison, c'est ça? Non, nazoko non. S'il faut comparer. Nazoko la kisao. Étude comparative. Nazoko la kisao mokile kama makana maye le pe boanya. Na maimatali maye le boanya balobaka au tempora au mores. Donc eleko nyonso ezali na makambo nango. Soki tozolo bela makambo ya eleko ya président Félix Tshisekedi tout comme eleko ya gouverneur Jean-Tini Ngobila kolukate tobetaka masolo ya eleko ya gouverneur Kimbuta kolukate tobetaka masolo ya ba gouverneur nyonso baleka kala. C'est que rôle histoire ils en a histoire ils en a sens nango histoire parce que histoire ils pour na étudier passé ko ba ko tirer ba leçon pour na ko s'orienter peut-être un futur tona ndetozo kumbama. Heureusement, il y a complété utilité à l'histoire, mais ce qui histoire pour na donc entretien à biso et ali qu'on permettre polémique ou peut-être et qu'on permettre de tous un peuple ou bien tous construire donc conscience nationale et ali importante. La décision Ngobila arrêté au Italie bourgmestre to lobela kiango ngana yo heureusement na sala déjà entretien na yo ngana lobité ki o lobela ngo na lobi na ko mona ba acte ezo salema déjà on dirait tozozonga na ba système to mona ki na ba régime précédent na ebisho boye tant ozolo ba régime précédent et lingi ko ozolo ba régime o eleki avant Félix Tshisekedi mais ngana tali sur le komoko ezali na mokolo mokote na régime précédent il y a eu des conflits de pouvoir ou de compétences. Il n'y a pas eu élection municipale. Il n'y a pas eu élection municipale. Le fait qu'il n'y ait pas c'est les problèmes qui persistent jusqu'à présent. Oui. Nakanisi tozolo la discours il y a présent Tshisekedi mais pour na makambo étaler l'élection, il faut y avoir toujours aux alliés de presse zala suffisamment informés. Et zala la responsabilité à régime T pour na makambo matali élection parce que na mboka na biso tozali na CNI ou azali indépendant à salaka mosala na ye à organiser ba élection ceux qui ba élection municipale et salama kate dans la période ya kala il y a eu des rapports il y a eu des justifications où ils allaient qui lié na ba déficit ya finance ozomona tant to sali ba élection 2018 au moni ki ba sali mbala moko na législative provinciale nationale et présidentielle alors que en 2011 ba salaka provincialité CENI a présenté toujours difficulté il y a makoki alors ezalate que non problème est arrêté au lien au régime alors c'est un peu une sauce qui pourrait donc être donc déranger digestion il y a connaissance il y a histoire parce que yo lobby qui est histoire oui mais il faut pas qu'on soit histoire qu'on fagoter hein histoire il faut qu'on soit yango le lenge longo bami pour tant aux belango et talisa ba etant na koloba ko fagoter zo kanisa nini mona mboka juste elingi koloba nini okozwa likambo mususu bambi na oyo parce que lingi ko sala histoire ou bien lingi ko sala polémique. Moi je vous ai dit que le discours il y a président Tshisekedi ezali donc ko martelé sur l'engagement de tout Congolais oyo andimaki
kokende devant peuple congolais ou tama ponami loko la candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur, candidat gouverneur, ministre, chacun dans sa conscience a d'abord l'engagement de servir son pays, de servir son peuple. Commençons par le président lui-même qui était le premier candidat. Yemouto a gagné présidentiel. Et tant Wazali Koloba a insisté sur le fait que les dirigeants donc incarner changement, incarner effort. Et puis t'as la défi aux Azali Bossona Bango, Azali justement marteler sur l'engagement de tout un chacun. Parce que vous verrez qu'avant prise de fonction, toute autorité a été investie et toute autorité a pris un acte, a pris un engagement, a prêté serment. Vous allez comprendre. Donc, il kolobato komisa yango polémique. Ndena loba ki maye président Tshisekedi a lobby au travers adresse na la nation, ezali makambo ya motuya, ezali ko senga na biso ba etoyoki to kamata bisika o ezali pe na motuya makasi to kabola yango na bana mboka au travers d'ailleurs micro na yo to lobelande ba chapitre ba étape au président lobby ezali très efficace o ko sunga keno au travers le nouveau gouvernement à Ilunga Ilunkamba au travers institution sur mboka mosale salema na vision wana parce que lobby tokozala devant peuple pour na ko rendre compte. Alors le lengeni ni bana mboka esengeli ba accompagner mokonzi mboka na action na yi. Le lenge bana mboka soki lingi koloba là on voit la population. Le peuple congolais azali na devoir moko. Devoir ya ko soutenir en premier lieu mokonzi liboso ya mboka pe bakambi ya ba institution sur mboka encore plus gouvernement oyasika gouvernement Ilunga Ilunkamba esengeli peuple congolais a pesa yango chance esengeli peuple congolais a memape donc makambo o nyonso peut-être comme la kaba konzité a mené ba action o ba benga ba plaidoyer o ekoki ko sala que non bo senga na ye et atteindre gouvernement yasika pe gouvernement a recensé bosenga nyonso ya peuple congolais wana a matérialisé yango na ba projet na ye et à répondre au fil du temps na donc ba besoin nyonso ya peuple congolais. Donc rôle ya peuple et sengeli donc azala toujours donc en donc position positive na nani bakambi. Alors on a quatre le beli gouvernement, le beli gouvernement, on voit le gouvernement actuel, gouvernement Ilunkamba, où ils allaient qui investi vendredi 6 septembre. Moi Namboka, Ghislain Mouangi, il y a eu 15 piliers. Moi Namboka Ilunkamba a présenté qui na soumis qui na Assemblée nationale, ou ba adopté qui. Pensez-vous, on se demande comment moi Namboka Ilunga Ilunkamba a koki ko matérialiser ba pilier wana tous na ressources financières hein to beti tout ali budget ezali moké matériel ko loba kututé. Bon, on a évité tant aux oloba ressources aux otalanini. Par quel miracle il peut réaliser ce 15 piliers na 4 ans et quelques mois hein, parce que tout ça est déjà 8 mois. Bon, nako yebisao eloko moko dans la gestion de la République donc bokambi ekolo ezali makambo miracle té. Ezali makambo miracle té nde yango monaka baponaka bakambi oyo bazali na expérience bazali na capacité na profil capable ya ko relever défi ya kokamba ekolo. Wana eloko liboso. Eloko mibale. Nako tangi ba ressources. Là où état les ressources mboka na biso akoki donc ko s'inquiéter parce que tozali mboka oyo bazali ko benga scandale géologique tozali mboka oyo azali na ba secteur oyo koki ko générer ba ressources importantes oyo na nous coûte presque pas vraiment exploité na oyo tali budget le gouvernement Ilunga Ilunkamba Nyongo Lobby a présenté projet nae programme nae d'action sur base il y a 15 piliers. Sur Otali le programme n'avait pas été chiffré parce que les budgets aux Zolobawana qui ont un budget zamouké nous donc défendre un côté et qu'on revenir derrière la session ordinaire budgétaire. Session budgétaire il y a septembre. C'est alors que le gouvernement a Kosala
Donc projection ndenge balobaka toujours ba chiffre na ndenge nini akomobiliser bambongo, ndenge nini akodépenser bambongo, ndenge nini akolanda ba projet nyonso oyo à établir sur 15 piliers pour ekokwisama. Et toutefois, c'est un gouvernement qui ne se définit pas sur un seul exercice budgétaire, que non, il y a un émoco, parce que les budget 2018, ils ont 15 piliers, oyo, ils ont salema au travers tout le mandat, donc c'est un projet quinquennal. Alors, et là, comment on s'engage les sous Premier ministre Ilungamba na gouvernement na ye ezali équipe moko oyo eyete pour na ko consommer kaka ba ressources oyo ezali traditionnelles oyo déjà tozala kanango déjà non, c'est un gouvernement qui vient avec de grands projets, qui vient avec beaucoup de détermination à vouloir générer plus de ressources, à vouloir pousser l'action gouvernementale dans une politique qui a production, dans une politique, il y a des grands projets qui permettent que nous, d'ailleurs, dans l'année où je crois, dans l'exercice budgétaire, Missoussou, dans le cannabis, est capable de mobiliser des fonds et puis à engager un grand projet dans la vision. Donc, au Komona, na Koyo Kamalamu, Mboka, ils ont des défis minés. Mboka, ils ont des problèmes belés. Il ne suffit pas seulement de se lamenter, ou bien que le taux zélatant autour de 100 milliards, comme ça, le gouvernement a ça le projet. Non. Na ba ressources au ezali, malgré pour na yo au monia au muke, na maele au ezali ya mobiliser, ya créer ba richesse misusu, gouvernement azo banda musala, parce que ils vont parvenir à rendre ces pays prospères au travers du travail. Moi, je juste là. Oui. Aux Apinza, très convaincu, tant aux Oloba avec conviction que Salima. Mais c'est pas la première fois que tu as un beau discours, wana, un programme qui toque, wana, tu as un premier ministre, leka. Mais au côté, on a souka bomona. Dans la assignation, ceux qui à 100%, beaucoup même pas à 20%. Il faut nous convaincre. Oloba avec assurance, conviction. D'abord, Nazali Motomoko Nalingi Bokalanga Makasi, et puis Nazali l'un des Congolais où Nazali pour soutenir la passion au Congo, loko la Tata Mokonzi Ekolo ou Atika Ibunga, papa Joseph Kabila Lobara toujours la passion du Congo. Nazali Moko Yaba Congolais, Nazali la passion au Congo. Alors, Nazali Moko Yaba Congolais, Nazali soutenir sans condition le gouvernement Oyasika. Bokamba mignon sur Ekolo Oyasika Bandi, Nazali ko paie sa chance sans hésiter. Et puis en tant que un opérateur social Oyazali na moi expérience na mon habike maele Oyazali ko tiama na musala et ko produire ba résultat. Il faut d'abord qu'il y ait un changement, et ça aura toujours projet, et projet wana ils aura toujours audacieux. On n'a pas dit qu'on pourrait le réaliser à 100%, mais le fait qu'il y a beaucoup de volonté politique, on peut atteindre les 50, 60, 70% aux cas. Mais il ne faut pas que le banon... On peut atteindre. Donc on dirait, moi, assurance Pebungi côté wana. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les possibilités. Les possibilités sont infinies. Il faut qu'il y ait des pour tout bien on a des possibilités parce que là nous sommes limités. C'est pourquoi il y a des prévisions. C'est pourquoi il y a des prévisions, c'est pourquoi il y a des projets. Et les projets trouve sa force dans les infinies possibilités. Et tant que la possibilité est ali, pour nangai humblement dans le bi à 50%, 70%. Mais le fait que moi en 2019 ezali na état ezali lo que peut-être na 2021 tozala état moko évoluer à 60% par rapport à projet oyo, ça sera un développement pour le pays. Donc voilà pourquoi il faut pas dire baloba déjà beau discours et puis ça était nulle part au monde nabo kamami ekolo basala kama nyonso yo bana parlementaire opposition balobi aende côté ka mon pepe lokola ba chibala batekaka lokola ba sami badi banga batekaka. Bon na kozonga moke nous le biwana côté ka mon pepe c'est un langage ya bato oyo bazala ka déjà na makanisi mabe pona ekolo to pona baninga mususu ou bien bato ya likunya chibala. Par exemple, on ne compte pas parce que où la guité renégocier avec les sous donc d'accord Chibala aye ayaki na
na mission naïe à ça l'élection a touché social à bas congolais quelque part élection salimi à tekimo ppt à kokisi il ne faut pas être il y a race wana salimi mais élection nini non naza la polémique au etali bateau bazo ko beta masolo poste électoral te de l'autre zo beta masolo gouvernement au lobaki bien te na ba bilan yo beti élection au lobby bien introduit te wana eza mo background to songa mo sima moke et puis qui sami na ngote nazo ba caprice na yo wana mais moi je pense que on doit toujours évoluer pour na kola kisao que ezali motema mabe mingi kozala moto yo mona ka baninga ba échoua peut-être que yo sala kutu et l'autre côté alors naba o ba yebi pasi nini mokambi ya lingomba ya ekolo to ya mosala monaka ezali moins difficile ba kana moto a échoué au contraire pour na biso ba o to sala ka quand même moi ba projet to ko kisaka moi to non quand même à réussir awa à réussir te awa à réussir OK mon pépé langage ya donc ba aigri langage ya mitema mabe mais nous sommes na oyo bazali na maloba ya elikia tozali kopesa elikia touti mikakatano touti maponomi gouvernement sika bakambia sika coalition ya sika première alternance au sommet d'état tozali komemande likanisi ya elikia et non ko lakela mabe na bakambia ekolo na biso mwana mboka Justin Mwangi mokonzi mboka singa ki était penato incarner changement pour contribuer au développement en mboka na maloba no lobi oza acteur social au lobo lingi mboka na yo au lobi également oza moteur ba projet bien on a tout ni mwana mboka Justin Mwangi eloko nini oyo sala déjà pour na mboka pour na koloba que non naza acteur social que ngai pe nazo bakisa moi pierre moko na construction édifice voilà ceux qui ndeko Lionel lelo afandi na ngai ezate elingi koloba te na botami lelo elingi koloba te na bandi kosalela ekolo na nga lelo non il y a tout un passé qui avec beaucoup d'humilité je peux le défendre le faire prévaloir pour na mboka na ngai na kolongola mainyo so na sali le quoi que là si mais na kokende na mai ngai moko na sali parce que na lingaki to le belikolo mais lokolo mo motu na pour na ngai moko na kopesa exemple apport na yo oyo sala par rapport ya mboka ça peut ka kolba mboka oyo loko ni yo sala pour na mboka te on préférer baton so baloba pour te ngana tuni parce que yo lobby ngana zo na maloba na ngana tuna nkulo wa motu na te mozongela on dirait 2 ou 3 fois yango etiki nganga obité na tuna pe na motu na ben oui tango nazoloba kosalela ekolo nazoloba te kapo na nazoloba lingomba nazoloba génération ya ba congolais oyo bazali acquis donc à la construction du pays donc à la réalisation de bonnes œuvres mais pour ngai moko nazali juriste oyo binga très bien na sungaka mboka na ngana matali donc domaine wana nazali auditeur d'entreprise ezali na misala ebele ba mission na sala pour na kosala ba audit na ba organisme o ezali awa o bénéficiaka na ba aide humanitaire ya fonds mondial donc nazali barabosolo soko ça l'audit en groupe ben oui je suis un auditeur rigoureux na ba o to kutana ba ngona mosala wana ba koyebisa que non ce jeune là c'est vraiment donc un jeune qui a toujours été strict et correct dans son travail en dehors de ça nazali entrepreneur ezali na mwa ba misala mike to pesa kapé na bilenge oyo bana sima na biso ata mwa mi baleto misato bazo vraiment lifuta c'est pour vous dire que nous avons l'idée et pour moi ce que j'ai déjà fait est infime par rapport à ce que je compte faire et par rapport à ce que je voudrais voir mes autres compatriotes faire pour ce pays ni na lobi likanisi nanu to bongola yango lobi président de la République Tshisekedi a lobi mbongwana mbongona liboso folongwana na mentalité congolaise congolais oza na poto oza na Kinshasa oza partout dans le monde et sengeli likanisi na onu ebonga longola likanisi mabe pona ekolo na yo longola likanisi mabe pona bakambi na yo pe pesa elikia na baimbo ata moni place mozo malamu mais na yebi que lokuta ezalaka na suka nango lokuta moto akokosa bakokanga ye lokuta ngai nazobetelo masolo ya mboka avec beaucoup de sérieux et puis nazali kotala bakambi ya ekolo pe gouvernement ya sika lokola bato moko bazali très sérieux engagé pour mosali salima oyo akobima na nzela malamu akoza toujours rattrapé yango moni contrôle parlementaire ezalaka yango moni peuple pe azotala bino presse pe bozana ba caméra là où il y aura du mal on ne vous empêchera pas de dénoncer
Mwana mboka Gislain Mwangi toza penza ko atterrir na maso na biso mokonzi ya mboka aza ko conscientiser ko sensibiliser bana mboka pona ba telema pona ko contribuer na kotonga ekolo mais lelo olobe yango na biano na que non toza na kita toza na banini ba ressources nini lelo toza un pays potentiellement scandale géologique ndengolobi mais population eza pauvre comment kolongwa na contraste wana o toza ko vivre na ngolelo c'est tous les pays qui en parlent. RDC, ils ont un scandale géologique. Bana batanga rango to kangango loi récitation. Mais population sotali, on vit dans moins de $100. Ok. Alors, comme tout autour, nous adresse à chef de l'État, Nazali Kotali ça nanou. Quand on dit scandale géologique pour la RDC, Ezali situation moko lisible. Tozali awa depuis les années 90, ti les lots na situation d'instabilité, surtout en termes de sécurité. Ba rébellion, ba massacre, ba épidémie Ebola, ba guerre ya Kassa et Kamina Sapu. Vous sentez que nous n'avons pas assez de temps et d'espace pour pouvoir donc rationaliser notre richesse, notre potentialité géologique. Nous n'avons pas donc la possibilité à un certain nombre de pourcentages élevés il y a qu'à faire vivre ekolo na biso nankita nango wana yango moni boye kobanda bokambami ya ekolo oyo uta tata Joseph Kabila ata ligueur alors que batu mususu bazelaki que non guerre et salema Joseph Kabila lobby te esengeli to éviter guerre poto to tongekolo dialogue ba côté dialogue accord de Lusaka bazongi na Sand City 1+4 il y a eu des concessions des dialogues à mettre en place culture moko ya dialogue poto sala nini to remédier na première cause il y a pauvreté à peuple congolais misère à peuple congolais première cause des années ba conflit armé ba guerre. Les efforts ont été déjà consentis depuis le président Kabila. Les efforts consentis encore dans quoi? Dans la démocratisation du pays, l'organisation des élections. Et ça l'est mis. Les lots où il y a président Félix Tshisekedi, il y a un message dans le lobby à comprendre ma cambouana. À lobby, na lingi école au Congo, et à la Congo, il y a tribalisme. Et à la Congo, il y a l'ingomba politique oyo contre l'ingomba politique mon côté. Dans l'ingi Congo ezala Congo ya bo moko, tata bo maman bo ekolo moko. Vous comprendre? Donc ezali adresse moko oyo Félix Tshisekedi asali pona kolakisa tina nini kutu tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila o atikele bonga na ye moko Joseph Kabila ba botaki likanisi ya kosala coalition au lieu ya cohabitation pour ezala na mwa ba conflit. Coalition pour nani parce que il réalise que les problèmes qui nous a toujours handicapés pour tout qu'on bénéficier de la richesse nabisoté ils allaient ba division ils allaient ba guerre mais ceux qui les loto donc to résoudre problème il y a division il y a ba guerre na ba conflit to ticket le problème il y a nini il y a ba épidémie docteur Muyembe que je salue en passant je salue vraiment son ingéniosité à découvrir P formule oyo ils allaient donc ko traiter maladie à virus Ebola aux monde que tozo kende na phase il y a résolution il y a ba cause d'handicap il y a ekolo na biso uta bokambami ya ekolo et pas Joseph Kabila o la kisi bolingo na ekolo ne tolobaki awa la passion pour le Congo il y a ko réaliser promesse il y a ko respecter constitution il y a ko matérialiser alternance pacifique au sommet de l'État et puis awa pena engagement tata ekolo ya sika Félix Tshisekedi il y a ko kende na coalition na donc bande konaye ba congolais et puis ko former gouvernement liboso coalition pour totambola sikoyo ekolo moko ce n'est pas FCC contre Cash Lamuka contre qui nous sommes de ceux-là qui prêchent un Congo qui réunit tout le monde pour tout téléma pour na kokoki ça ndingo lobi wana ba défi énorme et puis pour na ko renverser paradoxe wana il y a un pays
donc riche géologique et puis population pauvre. Oui. Et ça défi, il y a génération d'habitude. Ça défi il y a présent de sécurité. Et ça défi il y a gouvernement. Et ça défi il y a génération d'habitude mobimba. Et c'est ce que comprendre makambo wana biso nyonso to pesa siko makanisi oyo babengi na lopoto makanisi moko favorable positif na mbongwana ya ekolo botongi ekolo et puis totombola ekolo na biso na kimia na bomoko na bolingo. Tokomi na suka balandi ya Congo Live Television bana poto bolandi bongo na bengi yango liteya ya mwana mboka Gislain Mwanji azali elenge azali congolais azali auditeur à lobby azali azomene ba action ebele également pona kotombola mboka na ye kotombola mboka na biso non bana ye on dirait naza rwandais ou non je suis congolais kotombola mboka na biso. Alors tokomi pena na suka maso na biso mwana mboka Gislain Mwanji merci beaucoup kwa nola mituna na biso. Merci beaucoup Ndeko Lionel. Puis également l'équipe technique coordonnée par Joël qui m'a accompagné pour cette émission.